Salut à tous les amis à God's Love International Venture Glivan Siglen Zambia Pambola Bino partout bozomi na RD Congo na Angola pena Congo Brazzaville Afrique pe mikili nyonso ya poto Nzambe apambola bino parce que lelo soso poto aye lisusu na continuité ya film na biso toujours batu baluka ki film tellement makasi première partie na deuxième partie totala kiango na titre sorcellerie inconsciente kindoki inconsciente oh yebi na yote mais ozo participer. Et suite nango troisième partie il y a qui déjà total à Kiango titre comme qui est un peu modifié le cola kana le message dans le film nigérian d'Enge Zalaka titre comme qui est un peu modifié film là tellement bien parce que acteur il y a bien peu actrice il y a bien le cola la belle tonto dike ye wana na film ngo kombo nezali amaka msu bazokata kaka ami to emi mais kombo neza amaka ina vie réelle kombo na tonto dike fan cartouche ye wana Frank Artus Greg vrai combo na ye na film combo neza René bien que ce na mingi lokola Rina avec Yves Essine na film oyo combo na ye ezali Peggy Yves Essine combo neza Peggy na film yango fi oyo aza Nigériane aza Ghanaienne te mama na biso Joy Kalu moi imiri film eza moton avec Michael Gatson le Bogart les qui amaka na film yango mais titre comme qui un peu modifié à partir de la troisième partie et comme qui nini divided of serment divisé quatrième partie ya film to bien na combo ya sorcellerie inconsciente kindoko yebi na yote soyez prêts parce que c'est parti la quatrième partie quand ndena na ko longanda kuna yo ba takanga pour démon René, na bonde le sala nyonso ko sala pour sauver famille na yo. Avant de la consommer. Au vani na centre ya lifelo. Tie me yo basali mabete te, basali mabete. Pour mabe monte ko zwanga yi. En fait na lo bana osikoy, nazo ke ne pas pasteur na biso. Na o conseiller yo peut sala la même chose. Tela. Il faut te couper na poto sur la Peggy en privé. Tela. Na bani occupé anga ici koyo pour moi mukeka na lobaki ya honte ne ko tsana na lifelo ba ko bomanga te na bondi le pardon na zana posa na yo il faut to so s'il te plaît na zana mutu mususu te ni na zo comprendre te na zo distancer na ami et puis tout ce qui avant na ye na zo kele musika na ye amaka na boy ko participer na ko zala na relation mo na bino nyonso oh et ça passe Reina comme ko bonde la Peggy que azana posa kutana na eba sola en privé azo comprendre te makambo ebele zo kele mabe et Peggy alobeta zaki attaquer na ona ko bimana ndaku na bango ndenga zo uti na ndaku ya Greg oh Nzambe na ngai mabeni na sali Nzambe na lola mabeni yango nga la sali Nzambe pourquoi il faut la partenaire traverser les felo ya boye po ningani nazo nyoka maboye oh Rena yaki désolé bébé nayebi kozana ntala makasi biloko ebela kalaté dans une minute hein comment ça va bébé yebisanga comment ça va et comme ici très clair que ba démon na yo nyonso ba force spirituelle na ba komi ko sala mutu nyonso nzinga nzinga na mabe ba komi ko attaquer ko sala mutu nyonso nzinga nzinga na mabe bébé s'il te plaît koloba boité mon amour s'il te plaît na bonde lion s'il te plaît koloba boité nayebi comment ozali ko se sentir pour na eloko eza na kingo na yo maladie yo cicatrice yo étrange na kingo na yo kasi na lingana na yebisa yo avant tout na ngai makambo nyonso kanga banga salte wana kanga amaka ami Peggy asalaki yo nini po ba force na yo démoniaque bakende ko attaquer ye nini Peggy asali René s'il te plaît na bonde le pardon kanga banga ko benga su kombo na ngai te
yo olingi kodétruire ngai ndenge babebisi papa na yo ndenge famille na yo ya mabe wana ebebisa efa papa na yo ngai osimba te ngai ate bakoko na yo bakosanga mabe te naza intouchable ti koloba boye bakoki jamais kodétruire ngai mpo baforce moko ya mabe jamais nazali couvert na makila na Yesu. S'il te plaît koloba boye te. S'il te plaît. S'il te plaît. Nana yebiso makambo nyonso ba secret famille ngai contre yo. Alo bila ona ne malamu te. Naza mabe te na ndoki te. Na ko ko sala mabe te, s'il te plaît mon amour. S'il te plaît. Na bonde lio. Tika ko utiliser problème ya famille ngai contre ngai yo ina ngai, s'il te plaît. Ah. Yo zana ndoki te. Car c'est très clair que makila ezali kati na yo, ezali makila kindoki. Bakoko na yo, milimo mabe nyonso nzinga na yo za mabe. Batu nzinga na yo, bako continuer konyoka ma aussi longtemps yo ozana milimo na wana. Il faut se soigner na yo moko. Bébé na yo wana, azali pe exception te. Na kei. Hey! Amaka kitina se. Nina ngoyo bandoki batu mabe ba monstre boluba bebi sanga bo manga boluba détruire ngai Irène azaki wana yo kinyonso pour ne koloba boye vraiment René koloba makama mabe contre moi na ya moi si nalobi logo morte mabe nalobi vérité attention mokili mobimba il faut ba boire sa moi si na yo kasi yezali devant na yo ya kozala pembeni na ye mpe kosoutenir ye fermement. René ozali makasi na ye, pilier na ye, likonzi na ye. Ozolobaki ete jusqu'à la mort vous sépare. Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou bien jusqu'à ce que la mort me sépare. Yango oluka kasi te osimba te kufa ekosimba nga te. Et on sépare les lots, excusez-moi la leka. Et Kosuka Boni dans ce film. Et comme déjà Wapiango, Kindoki inconsciente 4 parties avec Mr. Bell Blue Weather, nouvelle idéologie, nouvel impact. Amaka Komiko Lela. Et comme passi. Et comme passi. Et Kosuka Boni. Aoko avant René Balana Maka. Pegi wana ko kufela René Moko. Koya komi lingisa, koya komi boire qui pas moins cher. Mais René a boire ça na eka pegi. Tia ke na ko linga maka ti ba yako bala na makamnyoso. Et il semble que pegi atikala na mo bakanda ya mike pa ya contre amaka da mo bakanda mo ya mike mo kimweli kilikunya mo ya mike. Surtout que j'ai petit lelo na bala te. Ndabo kemnyoso bilo ekoma ki même kozika. Ah. Tu penses moi que Tantine Thérèse a eu sa vérité? Honnêtement, on a comme une confusion. Quand nous avons convaincu, je crois que nous avons même Tantine Thérèse. Nous avons dit que nous avons dit c'est que nous avons idée mon compte. Ni nango. Peut-être qu'il faut que nous ayons un mususu. Kaskara sikoyo. Tu changes l'approche à biso. Bouchi. Beta. Obini to sala. Toko landela bango. To utiliser mitu na biso. To kele to fouiller bato mais quand ko faire fait ba nini ba oza vraiment la raison. Et Kosuka Boni dans ce film. Naïf Sakio. Awa Amaka est sans doute à Olela et Irène Ayaki. Ninango za Amaka. Naboke mi so téléphone comme elle sonné. Téléphone ya Amy sonné. Allô Amy? Oh comment ça va? Neni yo? Nambala ko mitu kusema kasi pona yo ma petite sœur.
tout le monde a canana ngate tous on canana hote so tous on canana tout le monde benga hote emi buchi pazawa oh baleki na ngai babengi ba conspiration ba conspirateur oui nana ko solo na Irene toyoka keke depuis to benge zala kwa vuma zangi biso makasi sinza beaucoup manqué allo Emi oh Buchi Emi zala koza faible ça va bien ndeko na zani malamu ça va bien zela mamke bon gift ça fait bien azani malamu I'm sorry I forgot. Désolé na bosani kombo ya moi si. Ah, pas mes atten. I hope you eat and taking good. Na bande bozo lia pe bozo so na bino malamu. Oui. Yes, we have. Oui, tolia. Yo pe. Hello, Amy. Allô Amy. Quand est-ce que mon a bébé? Très bientôt. Très bientôt mon abisso. We really miss you. Vraiment vous nous manquez beaucoup. We need you. Amy tozo na posa na yo pe me na biso. Na tango yo. Everything going on. Tozo comprendre nyozo zali ko le kana famille et puis ça affecté au makasi. Oh. Yeah, we lost mom. Oui, to perdaki maman. That was a big tragedy. Et yango zaki tragédie munene. We had to look at everything. Kasi fo to mona kama kamnyosi na kote ya malamu pe. Mom lived a very good life. Maman vivaki vie mo ya malamu. At least she had kids like us. Dis-moi ça na bana lokola biso. Something, right? N'est-ce pas? Yeah. Oh oui. You know she lived a good Oui, life. to yebika vivaki vie mo ya malamu. Et yango bete za yango importante What are you talking ya kosala ni yango ngoloba. Emi to yebi nyonso le kana famille na biso. To comprendre nyonso ba secret nyonso ya famille na biso. To comprendre pe That was the reason. que yango la raison pour laquelle batu mabe Oh, Michelle, then if you know everything that's been going on, then you know Michel about it. soko yebi makamu nyonso leka na famille na biso seko yebi malamu fo yeba ke fallait pas lobela ngo na téléphone boy. Qu'est-ce qui ne va pas na yo? So you people are Oh na moni bozo invoquer milimo na ndao na ngai milimo na ndao na ngai bozo batu mabe bandoki zala calme zala calme Have a serious word with him. zala calme na ke solane sérieusement. OK, calme-toi. Amy, are you there? Emi ozana? Oui, naza bien, naza. Okay. Ça va. Amy, you know Amaka. we need to be guided. Omoni faut tozala guider. Incur the rough Po tobenda kanda te. spirit. Ya ba milimo. The old Eh, family secret. na ba secret nyonso ya famille ya kala. She just tell you everything. Peut-être il faut na yebisa siko nyonso. Why Henry hasn't told you. Na yebite po ni Henri ayebisa bino te. I just think I have to tell you. Na banzi il faut na yebisa bino siko secret nyonso. Understand exactly what is going on. Bo comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe. Oui, loba. Oui, loba to yoka mato yeza fongama. Oui, to capter. Chame libre. Nuna bo kemyo so awa ezali René mobali ya maka. Akomi vraiment moto mikolo. René, All due respect. sauf votre respect. No longer remain here. Nakoki kovanda awa te. Gradually destroy Natala yo bebisa libala na yo kaka boye. evil forces are. Kaka mpona mo ba force moko me mabe ezali ko manipule mwasi na yo. Aza ndoki ne, aza mabe ye na famille bali babebisa ngai. Take the point. Yango neza problème. Am I stupid to be here? Est-ce naza zoba pa kovanda I awa? have a business to run. Okanisi bisa na ba faire te ya kosala? Am I your nanny? Est-ce nga nakomi mwana mosala na bino ya komemela bino mwana? Do you think I want to die? Okanisi nga mpe naza na posa kufa? There is an evil presence in this house. Nayebi ke présence mabe eza na ndako na vandi kaka. Irene, It's a childhood friend. Ask her. amaka azali ami na yo d'enfance. Duna ye, ayebi nyonso zoleka na ndako, ayebi nyonso. There to bring riches to her. Peut-être alingi kufa, ekomemela ye richesse kufa na ngai. Oza zoba mpenza René. What? Nini yango? You heard me. Oyoki malamu oza zoba. Go ahead and run. Kene, kima. Run from your problems. Kima na problème na Go yo. ahead. Kima na problème na yo. That is exactly Zala yuma. what I want from you. Yango bademo baza na posa yo osala. Try to go finding solutions to your problems. Find each other till Au lieu ya kotrouver solution zoki ekobundisa si mwasi na yo ekomelanga te ekomelanga te I'm on my way to get solutions. nazoki koluka solution sikoyo What to do about her. ye ayebi nini ya kosala na ndenge na ye aza demon oh eza pasi na bokebi nyonso René alobi peut-être kufa na ye ekomemela amaka richesse ye efakima na ye mais Irene alobi koza zoba vonza bolole ndenge nini va mutu lokola yo
awa nde nalanda bokeminiaso ya mutu baosandolaka suki ezali Peggy misu minene Peggy telefone esone aboyi nde oyamba nini yango so na atindi yo batindi yo ozwa ngai mutu alobaki azokende kokutana na paster na bango kuna mbala moko mpo azwa lisungi awa kopakolaka elongi soki na nini yango juste oyebi te soki kitoko malongo eza yango tata osali nyonso ata olongoli na baposo mosusu na elongi esimba na mokaka te bakontinue kaka baderangement boye nalingaka te mpenza mutu aboyi nde oyamba ozo insiste kaka nini yango oyo René, tikanga tranquille, na bandeli tikanga tranquille. Akati du téléphone. Tikanga tranquille. Elles ont continué à insister. Elles ont continué à sonner. Peggy P a commis que c'est la paix. René moi ba fier. Tikanga tranquille. Alors bah déjà quand on a posé 4 liaisons nyonso relation nyonso na amaka et puis nyonso nini ozo comprendre te na ndena zolo batikanga tranquille ou bien langue ni olingi na utiliser tianga tranquille ko René s'il te plaît tianga tranquille na boy kozana na relation moko na yo na famille na yo mobimba nyonso zali associé na bino na boy boti ozo comprendre te Peggy na zali bana ndako na yo oza wapi yango libana ndao na yo awa osa nini yango liboso ndao na ngai Peggy nyonso yebisa ngai isira maka eza ya solo penza nasalaki erreur nde nabalaki amaka yango oye koyebisa ngai bien olobi yango deja nayoki yo na kumzi nzambe di mwana za justifié ene ko ozongela musala na ngana bana ko sala s'il te plaît nazana mutu mususu te kosola ne masolo oyo pardon Peggy nako yuko fana ka boyete s'il te plaît nazana posa na yo nako sola makama boyete na makami na mususu est-ce il faut que na yemsa mutu neso masolango yo yebi problème nyonso affronter yango pe zo solution de quoi est-ce que tu parles comment c'est la solution ndenge nini na yebiti yango na ko sala s'il te plaît ko tika ngate Peggy René une fois na banako kufela yo kasi yo salaki nini yango obengaki makambo nyonso ya ngai jalousie na banako komeka kosauve yo kobimisa yo na libulu ya kufa ya famille ya maka kasi oboye koapresie yango ngai moko na fina makingo epai ya milimo mabe eyo oyawa oyebini yango salaka oyo eza malamu kende na yo kende kaka c'est tout s'il te plaît eloko eza ete yo moto kosa ngai makambo nyonso oyo ozolika oyebomanga sikoyo ndenge nini yo moto présentaka ngai amaka soki yo te nana nayeba ete eza vraiment hilarien ozoblage toni yango yo moto swaki otrahi ngai na mokongo okei na nsima na ngai okei kolingana na amaka oséduire ye ale ovandi awa ozolisa ngai ete ke eza fo na ngai nayebi te nini yango suna loba tosolaki makambo oyo bambala ebele olobaki olimbisa ngai deja yango nde okanisaki yaye nalimbisa yo natikaka jamai olimbisa yo namekaki kaka kotolere yo na mutu wana botola ye nga mobali bakomi babengi na kombo ya maka na yina bino nyonso mibale bino mibale tika ete botumbama bozala consume na mabe wana ya bademo na bino wana ya mwana yo Peggy nakovanda ka liboso ndako na yo tiyo koya awa komona ngai nakovanda awa naye kotika ame na nga mpe nyonso na maboko na yo Peggy s'il te plaît soki yango ekosepelisa yo ekosuka boni dans ce film
sorcellerie inconsciente. Film qui est toujours malamu. Jusque là ça va, ça marche bien. Bande konyo si à Congo. Na Goma, merci beaucoup. Nord Kivu, Sud Kivu, merci beaucoup. Bande Onyoso. Je l'aime beaucoup. Nalingake makasi, je l'aime beaucoup. Eh. Il y a des problèmes nanga, nalingake ne trop. Moutabala déjà lingake trop. Je l'aime beaucoup. Moi, je bosse en ezate. Eza pasi. Nous allons payer à Koufé la Nekaka. René Tilelon. Abala déjà bosse en aye. Distraction, la distraction. A rappeler. Portail nangaza ngoyo ofungwa mai kangama inangote. Porte nangai eza kofungwa ma. Na megaka kotiko libanda ya vi nangai pe mutema nangai. Kasi nazo koka te. Nalingaka otro. Ozala toujours vraiment une grande partie ya vi nangai. Nazala mbetu na chambre yawa na chambre nangai. Oh, aza na chambre. Et kosuka boni dans ce film. Est-ce que ezali une opportunité pour Peggy à récupérer René Oya Kansake amaka botola etoni nango to yebite. Mais il semble que c'est très clair que ye moko René nde bana ko se plana amaka. Oh nzambe na lola. Non souhaitez vous na s'en sortir na makambo nyoso yo. Na lingite na s'impliquer na makambo yo nzambe sunga ngai na s'en sortir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Alobeta lingite ko s'impliquer na makambo nyonso. Nzamba sunga ye amibimisa nango. Ale kango na kimia nyonso. E ko suka boni jusque là. Oh. René vraiment lali na tolo ya Peggy. Awanda Monica za confortable, za calme à l'aise. Oh. Ala mukaki. Oh. Ah, nzambe nangai. Oh, nzambe nangai. Oh. How long? Ça fait combien de temps na lalaki? All evening. Pourquoi mobimba toute la soirée? You had to me and slept on me. Oh yaki na olali na tolo nanga boy lokola bébé. Innocent. Ozaki mal lokola innocent moko we. Na ko banga même ko bouger moi muke. Pona ko banga ko la musayo. Oh. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup Peggy. I appreciate it. Na apprécier nyonso. You didn't have a choice. Ozaki na choix te. You're welcome. Boye malamu. Merci. What's the time? Nini yango? 10:54 p.m. Eh, 22h53, hein? 22h54. Oh. 22h, non, 23h moins 6 minutes. Oh, ça, c'est qu'on y nango. I don't want to return to my house. Na boy ko zonga nanda kuna ngakuna. Not this night. Dis-moi pour un bouton na zala pour zonga kuna te. So much at peace here. Na sentir à l'aise ah ouais pas na yo. I know I've promised to stand by you. Na yebi na prometaki na ozala pembeni na yo. Do the best I Na ko soutenir na ozala la meilleure pour na yo. won't advise you to abandon. Kasi na lingi te ko conseiller yo abandonner famille na yo. Even though I know Bien que I may na yebi use this as an que soko laki amaka angaki atitizanga lokola opportunité ya koyiba yo kaka lokola yibanga yo kaka boye. When you said Kasi you had forgiven, olobaki olimbisanga deja te. you reaffirmed it this evening. Toza ba amina pourquoi kaka oyebisanga oreaffirmaki yango. Nalimbisaki yo deja, oui, nalimbisaki yo. God. Kasi kobosana No. nanu te nabosani nanu te. You just Ah, have to try and learn how me kaka ya kolimbisa pe kobosana. in order for you to move on. Po yo continue na vie na yo. I'm begging to move on with my Nazobondela nasala tu na continue na vie na ngai kasi ozotianga tranquille te. You're so very impossible. Ozali vraiment impossible yo insupportable. If you have to spend the night, Soki il faut la na ndako na ngai. calm down and think of what next to do. Alors calme-toi, pe raisonner nini yango tosala après tango oyo. OK? OK?
conseil na ngeza te il faut zongela famille na yo ezali eloko malamu kosala zonga kokima emite kokima mwasi na yo te It's such a very nice person. ozali mutu malamu penza No, I really didn't take up time to nazwaki temps te vraiment ya koyeba yo à fond koyeba yo dimoi oza malamu penza Can I use your toilet? nako utiliser toilette na yo oui bien sûr que oui kuna tout droit c'est vrai Peggy azala na poste René makasi kasi alobeta ko conseiller te a abandonner famille na ye kabo déjà bala aboti déjà mwana choix ezate mobali ya yo moko azaka ya yo moko soki simba te simba ye nango te atika ko distraire yo te mwasi nanga ndaku Back at Annie. es na zongisila Confused and scared. amaka mabe wasala ngai He needs to show René akomi confus confondi aza na posa ya mwa lipeka moko ayekamela destroying their marriage. kasi soki nabebisi libala na bango nini yango na koganye That's too hard. eloko te naza na motema te ya kosala bato mabe te na kosala maka mabe te o Peggy abanaki kaka koraisonne ye moko abanaki kaka koraisonne ye moko alobi te What's on your mind? nini yango ozoraisonne nini oyokanisa yo naokanisa yo na amaka mwasi na yo mpe makambo nyonso ndenge eleka Just my luck, I guess. ah eza kaka eloko moke kaka No matter the amount of evil and demonic force peu importe baforce démoniaque oyo bazali kobundisa yo na famille na yo you decide. okoki kolonga bango soki ose décide And if you succumb to the forces around you, soki yo mitiki kaka na baforce ya mabe wana bakodétruire yo Impressive. eza vraiment impressionnant Now you're giving me the kind of hope. okomi soki kopesa ngai espoir na bandaki koluka oyo nazangaki say it. o tala We can get a man of God, tokoki koluka mosali na nzambe mpo na kosunga bino a spiritualist, tokoki mpe kokenda te epai nganga epai ya mwa moto bagri-gri mwa spiritualiste do everything. bakosala nyonso Free from this. mpo na kolibere bino na milimo oyo The only thing now is for you to have faith. eloko ekomi sikoyo ezali te yo ondimela eloko moko ozala na kondima What's our name? mpo soki oza na kondima te nyonso bakosala ekozala en vain First time I see you speak with so oyo ezali première fois na vie na ngai namona yo moloba avec intelligence mpe sagesse boye I may have had grudges against il se peut ke nazalaki na barankine contre amaka nde abotola ngai yo wrong to me. kasi ye asalani ngai mabe te I have nakozala pembeni na ye en tant que meilleur ami oyo nazali mpenza said, ntina suka don't worry, relax. komitungisa te ezala calme Just relax and sleep. zala calme mpe lala Morning we'll go to the na ntongo tokokende ndako na yo this. tokobundisa makambo nyonso ezali nzinga na bino d'accord totrouve solution merci beaucoup mpenza zala calme ça va zala c'est vrai que Peggy akufelaka na ye René makasi alingaki ye makasi soki azwi chance moke ifa botola ye mbala moko kasi alobi so napanzi libala bato ezala malamu te nzambe otangela nga lisumu tolala mbetu moko me makambo ezala te frontière eza bien mondelo ya lupango mondelo ya mbetu lelo vraiment tomoni quand même akokanga motema Peggy akangi motema René azokamwa vivre mwasi ya boye na mibali mosusu akolala te butu mobima moma na mwasi moko boye plus na net tokei na mboka ya baevenema elekaki mwa ekala toyebi te nani azoraisonne il semble ke ezali René azoraisonne soit René na Peggy moko na bango azoraisonne sans doute wana eza Peggy te hein oyo ezali amaka na Irene oui eza ye makambo tozomona ezosalamaki mwa ekala kuna Peggy achange na ye déjà Peggy malgré nyonso quand même aboyi kobebisa libala ya moninga na ye amaka me makambo tozomona sikoyo esalamaki mwa ekala eza baraisonnement bazonga bamonaki Peggy na mosika oh Peggy hey Irene ami amaka comment ça va Irene hey Peggy poni ozo éviter bapele na ngai Avoiding
na éviter ba peine na yo No, no. te oh nzambe na ngai eza mpona lobby Sorry. désolé hein You know, omoni slept a bit. nalalaki mwa avant It's been very epuis mikolo mwa makambo ebele na mutu pasi mpenza mutu pasi so my missed calls. omonaki bapele manke na ngai mpo na orapela te kasi nazalaki na projet ya korapele yo nsima nango nalamukaki wi nalamukaki nsima nango nakocharge telefone In the morning, when nsima na ntongo ya namoni apele manke na yo na bandi nazalaki trop occupé o nabosanaki limbisa ngai depuis la dernière fois tozalaki na yo ensemble c'était quand neti ba 2 mois passé hein ba 3 mois bientôt ba 3 mois depuis tokutana na yo ata ngai oyo yamba asu bapele na ngai te Irène c'est pas juste ça va kasi mukolo na biso oyambaki appel mpo na kolobaka kaka oza occupé orappele nga na bandi mpe arapelaki yo te arapele wapi even though she had a problem with me, I was just, nakanzaki mpe mpaka azalaki na problème na ngai nazalaki adérange I don't have a problem. nazalaki na problème te na bino It's just that it's been very. ezalaka mikolo mo makambo ebele na mutu mwa mutu pasi mpenza trop Can you just hear yourself? ese ozomiyoka makambo ozoloba oza trop occupé pegi You too busy. oza trop occupé mpo na biso 2 meilleur ami na yo We live in this town. We school. tovandaka na ville moko totangi ensemble It doesn't sound nice. eza malamu te c'est pas gentil désolé kasi désolé hein Meanwhile, I have entre temps naza na mutu moko kuna na voiture to catch up later. tomati okuta na nsima hein nsima hein nsima makambo esalama mwa kala tia atala bango kuna si ata palalani yango makambo oyo eza lokola esalama mwa kala mpenza parce que moko na bango azoraisonne yango na ndako bokebi nyonso esalamaki mwa kala ezoconcorde te na makambo na place film eza sikoyo oyo ezali makambo esalama mwa kala na ndako bokebi nyonso unconscious witchcraft sorcellerie inconsciente kindoki oyo oyebi na yo te oza inconscient ke oza ndoki bato mingi baza bandoki inconscient bamvuta oyo deja na famille na bino bainitia oyo deja botamaki bebe basalela deja bacérémonie bisalasala ozalaka dia ndoki moko ma oyebi na yo te the ancestors les ancêtres Won't you at least walk from okoyemaka te na ndako na yo mpenza actually, en fait nabosanaki elo omona ndako na ngawa sikona you can see. nde omoni ngai nazobima Peggy, pegi if you don't want us soki olingi su te tozala bakamarade na yo loma mbala moko olia kosala basemblant I hope you didn't come na banzi oyewa te mpona kooffense ngai how you feel. je m'en folle nde ose sentir Trying to reach you for tozomekaka kobenga bana kala soki pana combien de temps over. mpona kosola makambo ozoboya koloba Talk things over. tosola makambo nini yango tosola nini yango They're getting married, you know. bazobalana Who are they? banani baobalana Amy and Ray. amaka na rene baobalana oui oh ya solo oh nzambe na ngai nasepeli makasi You know, nayebaki te I'm about dashing off, so na nabima eske yo mpe there's no point po meza yango te in anything. nakoki kutoexplike makambo ebele te Welcome here in the first en fait oyambaki nga mpe awa malamu te why you didn't abandon me here. vraiment namoni mpe raison moko te kosala teke yo abandone nga awa eza pasi tala ye eza pasi mawa wow wow oboma mboka ti nda bokebi nyonso ekosuka boni dans ce film oyo ezali la belle Peggy makambo nyonso esalama mwa kala ezali raisonnement buzoba oyo nini yango oyo ekomi mpe partout ekomi enregistré ke amaka ami na rene baobalana mpe somo kuto eza libala couple moko boye vraiment ezoconcorde nango ata te na yo nde elingai econcorde amaka yo ami yo amaka je jure pa nzambe nakozwa yo kaka kofuta obotolinga mobali yaya na olinga makasi abotoli yo te mobali yango asepelaki nini na yo te peut-être miso oyo asepelaki nini na miso oyo te peut-être
tala I can perfectly understand that look on your face. nazo comprendre imère na bino wana That you're up to some mischief. So tell me, what is it? nayebi malamu ke bino bozala toujours na eloko moto mosusu sikoni nango c'est quoi eloko te na bani toza trop jeune ya koyeba makambo nyonso ya famille oui exactement buchi About being too young. eza makambo te ya kozala trop jeune See that your curiosity. nazomona curiosité na bino ezomata toujours But it is for your own good. ekaliza mpona bolamu na bino mpona sécurité na bino It is for our safety. sécurité na biso Henri So laughable. oza vraiment riable risible Because you people quelle sécurité to keep the truth away from us. hein bobombela biso vérité ozobaka eza mpona sécurité na biso I will not die that way. alingana kokufa te na ndenge nyonso papa akufaki to mama akufelaki kaka minoko asalte wana The two of you don't know what you're bino mibale boyebi te makambo nini booloba il faut botika koloba buzoa oyo Henry, let me tell you. Henri tika nayebisa yo Told us everything. tela amaka ayebi biso nyonso tika basambla wana ozoloba amaka ayebi biso nyonso amaka ayebi eloko te ayebi eloko te azali kaka kotraverse me makambo ebele omoni michel ayebisaki yo peut-être yo na tantine Teresa boza ba vrai problème toza yango na famille oyo parfois bino nde bandoki Personally be the one to expose. soki eza bongo ngai nakozala mutu nakoexpose bino ngai moko ya personne nakoexpose bino ezokokufa te yo na tantine Teresa soki basekre nini yango booloba na ngai wi tooloba na yo nalingi okanga monoko na esolo wana nalingi te nayoka yo oloba makambo buzoba okoki jamais kobomba vérité kozipa vérité te ekobima toujours Expose you. ngai nakoexpose yo en personne Dad and mom were that you people have inherited. le fait que tala buzoba oyo nyonso oyo bino bohérité epai ya papa na mama na kindoki na bango nyonso wana ekozwa biso te nzambe na ngai baleki na ngai bakomi na niveau oyo Henri asala boni ye ko azogere mwa vérité moko boye tantine Teresa ayebisaki ye alobi ete eza mpona sécurité na bango landala bokebi nyonso awa nde wapi tomoni force moko ewuti libanda ye etremblema ekoti buchi force moko ewuti libanda eye ekoti buchi landala bokebi nyonso ekoti buchi leki Henri ekosuka boni dans ce film kindoki inconsciente oh ekomi deja wapi landala bokebi nyonso tala ndenge bandi kotambola lokola mwa ndoki bo tremblema eyesu eko efrappe Michel force yango euti libanda yesu efrappe ye pe e atelemi kaka azopusana azobaluka miso na ye mpe ezalaka deja lokola ya aveugle yango na filme ya orpheline aveugle asalaki yango bien makasi azomata mpe memo mwana yango azomona ça va jusque là ça va pas mal nda bokebi nyonso mais akomi lokola mwa robot moko bo azokende kaka lokola motu moko azoguide na télécommande nayebi te c'est quoi au juste na ngambo mosusu kuna bandaki koraisonne tobanda omona makambo ndenge pegi bandaki kosala mwa bazuwazuwa mwa motema likunia contre amaka ndenge amaka na rene bandaki kobalana me mbala moko raisonnement soki mpe esilaki balakisi biso su balakisi biso su te balakisi biso mbala moko koto Henri na baleki na ye toyebi te koma mais on comprend que Peggy azalaki kosepela te ndenge amaka alinganaki na René ana komona lokola kaka amaka botoli ye René mais réalité c'est que na bokebi nyonso koto oyo fille oyo Michel leki ya Henri aye komikotisa awa na baignoire landala bokebi nyonso akoti na baignoire landala bokebi nyonso molimo moko kuna libanda yaki koamvute efrapaki ye mbala moko aye amitandi na kati ya baignoire landala bokebi nyonso maboko moko kuna ezali kofina ye ezali nde leki na ye ndeko na ye buchi mutu akofina ye susu nakobare lelo yo nakobare yo na tremblema ezalaki ndoto mabe en même temps okondima te Michel azolota ndoto mabe kuna na chambre na ye buchi mpe azolota kaka meme ndoto na chambre na ye kuna bango mibale meme ndoto ekoto Henri alamuki
et kosuka boni dans ce film. Michel atteint nous air. Michel azolota ndoto moko ya mabe et même ndoto buchi pa azolota ngo. Comment au juste? Eza pasi. Oh. Là nanga pongi. Mutu zamdola wangamu na ye. Nanda bokebi nyonso Merlin Kabuya mon pote. Te. Oui, nsambi na ngai. Tele na tikali. Bonga kolala ko zaki ndenge nini. Nina ngoyo. Mwana mwasa commis tellement effrayé et kosuka boni dans ce film. Kindoki inconsciente. Sorcellerie inconsciente. Luka délivrance. Au mwana bandoto moya mabe na butu loto bandoto moya zo pumbwa. Bazo kena yo zo bafoza na espace zo kende boye. Kindoki nyoso yango wana. Na butu yo lota ka zo lia misuni. Ozo lia ka misuni zo sa so ni nango kindoki nyoso yango wana. Luka délivrance, sorcellerie inconsciente. Nabo kende tremble ba. Oh azo yanzi msima. Oh bazo ya sima. Tremble. Henri, pardon. Biso. Ni nango na chambre na ngai. Chambre na ngai monstre, chambre na ngai. Chambre na yo sali nini? Nana bokebi nyonso. Kosuka boni dans ce film. Nini nango na omona elo te. Na chambre na ngai. Ça va, ça ira. Et comment ça les a ba imagination. OK? Ça va, ça ira. Bon dans la caméra. Bon dans la chambre na ngai. Oh. Mais c'est quoi au juste? Quoi ça? Ndako ngope ata mutu moko ata idée ya prière ezate. Mais bana ko loba maman bango zaki chrétienne. Papa mse pas zaki chrétien. Chrétien. Eza passé. Na ba famille belé tremblement. Awa pe amaka bana ko lota ndoto mabe. Amaka bana ko lota ndoto mabe. Ndabo kebi nyoso. Irene alamuki. Irene azaki na chambre mususu pe alamuki. Ndabo kebi nyoso. Irene alamuki. René pe alamuki netika ye pe na ko lota ndoto mabe. Nzambe na zaka ndoto. Il faut zaka cauchemar. Ye bisanga sikoyo. Ni nango yo moni na ndoto na yo. Ni nango. I saw Na moni. Mama boklio na ngai. Na loti na ndoto. wearing a funny white Alata ki la mama ya pembe. Netika mama mpeve boye. Atelema pembe na ebale. Ala ko tala ngai. while I was drowning. Tena ngana na ko zinda na mai ya tala nkaka. Ngala moni e. I saw my mom. Na moni mama na biso. Your mother. Mama na yo. She didn't want to help Ray. And And he was screaming. He was struggling for his life. In this river that was so namoni mobali nanga Reina bana ko zinda na ebale ala ko lela pona vina yazo ganga mama nanga telema ki pemene ebale azo boya ko sunga Michel Buchi The interprétation ya bandoto na bino o bolota ki wana very simple. ezali très simple Away from mysterious things. boza la musika ya makambo ezali mystérieux Don't take it upon yourself. botika komimemela mangambo likolo na bino This is just a one. o ezali kaka avertissement Buchi Have I made myself clear? est-ce que c'est clair No, you're very curious. oye boza bato mo trop curieux bolingi trop kotia mitu na bino partout ata makambo etali bino te Michel yo mpe ndenge moko kaka You guys should be very careful. bosala keba makasi na curiosité na bino wana ça va bosala keba bah, la curiosité est un vilain défaut bosala keba yo oh. ezaka avertissement bosala keba remember. kobosana te This is only a dream. oyo eza kaka ndoto apamba Could mean something else. ekoki mpe kozala na signification mosusu
Comment est-ce que presque ba membre nyos ya famille balota ndoto mabe mabe. King wango ko place ngo depuis ba chema nzake pa bébé na ye gift. I've seen your late mother-in-law's face. Obe You should also be aware of the fact that people use other people's faces. il se peut que moni elongi ya maman bokilo na yo akufa. Mais il faut yeba ke batu ba utiliser un peu bilonga batu pour la kokene kwa ça ba mvoutement. Oui, on a raison. On a raison penza. Kasi This was so different. kasi ozaki différent. I felt it. Nana osenti neti zaki ya solo. Raina, René, dream is a ndoto dream. eza ndoto. Eh? Come on, Yaka. lie down and sleep. Lala nanu, lala, allonge-toi, lala. Outside, Hein? Naza pembe na yo. All right? Ok? All right. Ça ira. Il se peut que moni elonga mama bokilo na yo akufa déjà moni na ndoto kasi yeba ke batu musu pe balata bilonga batu. Olotika we mutu. Nakomi kobanga makasi reine. Kobanga te. Na obanga, kozala na ngai s'il te plaît. Olala na ngai pardon. Na obanga. Alala na yo yende Yesu na yo. Que soka lali pembeni no badema ba waya sute. Eza pasi. Eza pasi. Eloba okuna Peggy lala nanu lala. Peggy elle bien. Na mona ki ba appel manqué de na ko sala projet ko rappeler. Na ko rappeler c'est comme projet. C'est un projet ngo beba. Telle était notre histoire na 4e partie. Film o eza moto. 5e partie ko za la boni. Ha, et kozala boni film eza moto. Totalango bana la première partie, na deuxième partie, ezaki na kombo ya Kindoki, sorcellerie inconsciente. 3e partie na 4e partie, totalango na titre ya Divided of, serment divisé. Ozana ba problème na famille na yo, l'autre ba ndoto mabe. Makamba réalité moko zo vivre eza vraiment malamu, tozo comprendre yango vraiment te. Luka basala nzambe sola na bango. Bandoto moko lota komona yango ma suspect luka basali na nzambe parce que makambo yo eza pamba te. Sorcellerie inconsciente ezalaka kindoki oyebi na oto zana ondoki mo oyebi na ote ba ikilisaka pe bakena butu bokepi boloki pe oliene pe misunie mais yo oyebi na ote kozala ndoki ezalaka. Alors il faut délivrance ko kata balien nyonso ba misisana nyonso pour te comme totalement libéré. Et c'est le Jésus-Christ qui peut nous libérer. Parce que la Bible déclare que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 36. Zambé apambola bino. Tukutani prochainement. Dans 5e partie à film. Oyo, portez-vous bien. Bye.